Yo café yango nyo kafango yani imama solo oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande. Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, le locologie, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salade chonjo te leng. Tome la kana bino yango. Force en bête. Danger. Maxi Bluff, café original, Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. De tout partager les sous ensemble, kakandine tout sur la kanabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana di solo moko, maman nabiso abenga na des shows Denar TV. Maman zana besoin ya conseil public. Nakolinga Olanda li solo oh très bien. Opesa maman nabiso conseil à sala nini. Mais avant tout beta li solo nabiso tozangite kopesa bambote na balandi nyonso des shows Denar TV. Nzamba lola bate la biso tokuta na to solo laka. Eko sala bien. Journée et la mokati ya mabota na bino to beta li solo. Maman nabiso abenga na des shows Denar TV, maman lobi des shows beta li solo na yo kandenge nini bandeko bakopesa nga conseil. Problème eza boye. Problème eza awa na France. Maman lobi des shows na balaka na Kinshasa. Maman za na bana mibale. Bref, maman longwe na RDC aye awa na France. Kokoma na France ka ndenge za ka ba réalité a poto na mobali atikali na Kinshasa. Baye kokabwana na mobali na ye ya Kinshasa. Aye kolingana na mobali awa na poto. Maman lobi des shows mobali na lingi aza sans papier. Na minute o baza ensemble. Mobali aza sans papier. Mais balingani na mama. Maman lobi des shows tango na yaki na poto oyebi kaka ndenge système a poto ezalaka. Mama yaka na mwana na libumu. Kokoma na poto tango mama abotaki asali système. Ya bana ndenge tosalaka bandeko a poto bayebi. Asali masolo a mwana azwaki kanda na ye na sima ya mwana. Baye kolingana na mobali aza na ye sans papier. Bakomi ensemble ndaku ya mama na biso kolo lisolo. Mobali aye kovanda pa ya mama. Toza awa. Mama lobi des shows tozo vanda na mobali tozalaki bien. Akutaki mwasi bien. Mwasi aza na mukanda na ye azwa sima mwana. Mais chose grave. Maman lobi des shows na bande ko comprendre te ba comportement ni mobali azalai nango. Na ebite webi il y a des choses qui se passent na bande ko mabala yaya kande bakolo balobanda kolala rate moye biska ma etangaka ezate. Maman lobi des shows to vanda na mobali première des choses o maman za ko s'inquiéter nango. Maman lobi des shows ye abalaka pe na Kinshasa atika mwasi na ye na bana na Kinshasa bana mibale pe na Kinshasa. Mende bavanda ananda kwa libala. Soki mwasi azusola na Kinshasa po atuna ba santé a mwana oyo atika po mama lobi des shows na bana mibale moko na yakane na zemi abotami awa na zwa mukanda sima mwana wana. Moko atikala na Kinshasa na papa na bango. Mais c'est obligé il faut benga papa na ye mwana atikala na maboko a papa. Soki mama linga sola na mwana aobenga nani? Mwana azana omuke azana ba âge ba 6 ans. Soko lingo sola na mwana 6 ans, obenga nani? Mais il faut benga papa na ye à partir à papa na yende a kopesa mwana téléphone. Mais chose grave. Maman lobi des shows, mobali soka kuti kaka nazo sola likambo mwana na téléphone.
yo solola na mobali wana pona nini eloko ni bo solola na ye mukona ko kuto lisusu solola na mobali wana na ko beta yo na ko buka na telefone wana. Et par contre yo ndingo zaka na mukona ko kango même na mobali awa na poto na o chao mbeli ngamo pe na misali mabe histoire esa nini pesa réponse histoire esu ke la wana mama bi de show comportement ya mobile na ba langage ya mobile et comment robangisa nga comment expliquer tant to lingana ki na débit na yebisa ki na za na mwana na bana mibale moko yeyo na boti awa na France moko atikalaka na Kinshasa na papa na ye mais lokola toboyana na sololaka na ye na cadre ya mwana po ifo na zwa mwana nga aya awa na France po na deklaraki ye na ba dossier na nga toza awa mama lobi de show yeso kazo sola na mwasi na ye na Kinshasa kune sika atika bana na ye problème ezalaka te ye aza na droit osolola ayeba santé ya bana na ye mais mama aza na droit ya kosolola te ayeba santé ya mwana atika na Kinshasa papa oyebi toloba mikolo nyonso so ebo olingana na débit faut la transparence ezala ya so oza na bana lobo na bana so oza na ngote oza na ngote mais déjà muto ayebisaki oki aza na mwana to bana ekomi asola na bana ekomi problème nde kote toza yango wana mama lobi de show tozo vivre na mobali alingi te na sola na tuna mwana nga na Kinshasa wana nde loko mobali alingi te ameka kotuna mambo mwana wana te. Bref, mama lobi de show na nyonso wana tozalaki bien tango nazalaki na papier na maboko. Mama lobi de show tango eko sala ke papier na ngai falaki na renouveler, mais avant mama renouveler papier esenga ki faut ezala accompagner na acte de naissance ya mwana oya botama na France. Pour mwana nde aza français, mama azwa mukanda lokola parent française. C'est-à-dire, avant de renouveler mukanda maman, il faut accompagner na acte de naissance ya mwana. Acte de naissance ya mwana ezwa ki retard, kouta na Nantes. Il fallait que Nantes a livré acte de naissance ya sika. Pour ekota na dossier ya maman, pour ba renouveler mukanda maman. Le rôle acte de naissance ya mwana ezwa ki retard ya kobima, moi ba renouveler mukanda maman, ezalaki te. Ba retirer mukanda maman. Maman tikali lokola sans papier temporairement pour acte de naissance et joie qui retard. Bref, l'isole bandi aw. Landa sikoyo. Maman bi de show mobali ka tanga comprendre que baboto linga mukanda. Comportement mobali peut changer. Eh ouais. Landa l'isolo comportement mobali changer. Maman bi de show ngata mto lingana kina ye aza sans papier. Ngana linga kiye. Mais nga tango yeko sentir kaka ke mukanda na nga ba pesi sous te préfecture à retirer comportement changer. Maman abi de show mobile mbeza ka so boswani na akangi bilamba na carton. O nazo kende na ko kenda rapete na suka afungoli carton azongisi bilamba. Yaya poto makam mboko komate mapate kweya. Bref, maman lobi de show eloko tozuwe les aboy. Soki komi na temps ya jardin d'Eden. Sola anabino déjà, c'est-à-dire ceux qui balingi ba lekana cadre ya bolingo. Façon au mobile azo lekana ngona mwasi na bolingo, maman azo comprendre te, maman lobi de show. Des fois ceux qui tozo sala ne bolingo, mobile akanyo munoko na zolo. Maman bi de show akanga munoko na zolo, nazo ganga meli kambu nini okanga zolo na munoko te, boyende za bien, ngana linga abepo boyende za bien. Oui bien. Maso mususu nazanga ninga ko expliquer bino po bana pe balandaka de show. Ezala ba masolo mususu ke yenga mona mituni o ezaba monstre muto bande ko salango to ba diabulu. Comment koza na mwasi na jardin d'Eden o kangie munoko na zolo. Mama lobi de show abushenga munoko na zolo. Na ba minute ebele moko boma mutu. Okoboma mutu esweli ya ndenge nini wana. Mama lobi de show yeso ka zo swa. Jo mususu azo soit a bloqué maman zolo na munoko pendant plusieurs minutes. Maman lobi de show étouffement pema nazo ganga mobile ya lingi kotika te a bloqué zolo na munoko o pema te. Esweli ya ndenge nini wana. Nyonso wana koswa. Maman habite de show na komi ko comprendre mobile mal. Wana ba comportement bandi tango ba botoli maman mukanda. Et chose grave. Maman lobi de show lokwa na bande ko sala programme. Na bingisa mwana nga na Kinshasa oyo atikaka
ayebisi mobali na ye lokola nga na futa ndako plus ou moins 600 €, mobali mutabanda ko futa ndako. Ayebisi ye pesanga mbongo wana ko futa te, pesanga mbongo wana maboko. Nga mona osola na ba assistance sociale nanga loko apena na ba problème mukanda bayeba ko sala ndenge zalaka bazwela nga charge ya ndako. Mobali apesi mobali, en fait mobali apesi mwasi na ye 400 €. Afuta ndako 600. Mobali akenda afuta ndako na agence 600. Mais tant mwasi alobi te ko pesa bango su 600 ndako te, pesanga mbongo wana na maboko. Nga mona yebi nde nini na kosala. Mobali apesi 400 au lieu de 600 akakoli. Apesi mwasi na ye 400. Pour mwasi ayebisi epesanga mbongo wana, loko lekutinga na ba programme ya mwana. Na sangisa wana ba programme ya mwana pona bengisa mwana aza na Kinshasa aya. Bref, mobali apesa mwasi na ye 400 et kokoma na moma moka be mobali ya Yayuki. Mobali ya Yayuki autaki libanda ye, ayebisi mwasi na ye zongselanga 400 € na pesa kiyo. Zongsa 400 € nanga na linko yo kambongo nange kota na makamba mwana na ote. Zongisa 400 € nanga soko zongsi 400 € wana te, police akokweya. Police akokweya soki 400 € emonani te. Et chose grave. Plus loin mobali alobi na ye au moins ndenge ezao. Mobali asa sentir que moi si aza na papier te po babotoli papier. Ndaku ndenge ezala tozo kabola ba charge ndenge ezalaka. Ngana ando futa ndaku ndenge ezalaki biloko nyonso etikali yo bando sala. Kolia et les restes des choses yo salaka tikanga na futa aka ndaku mutu na mutasa l'économie na ndenge na ye. Yo zo sala l'économie bengisa mwana na yo, ngape na zo sala l'économie na luka mwasi na nga ya kobala. Question toye na ngonde yango. Wana langage bimi na munoko mobali. Sala économie bengisa mwana na yo, ngape na zo sala économie na luka mwasi ya kobala. Yoza aw. Yango mama na biso eko tuna conseil. Conseil eza pourquoi tant mobali eko mona ke bazongiseli mwasi mukanda. Acte de naissance ya mwana ebimi. Mwasi akoti acte de naissance na ye na préfecture ba répondre mama positif. Ba pesi mama mukanda na ye. Mobali a changé comportement, a sali net ko soigner. Webi nenge tokenda na a soigner et ça net ka akete, ezali na ka net bakanda, eza na ka makamnenge yaka, omoni ozaka mwasi nanga tout consort. Bref, mobali akomi ko luka a soigner po ayoki mukanda mwasi esali nini et bimi. Yango mama na biso eko tuna conseil na des shows de na TV asala nini. Est-ce que za bolingo, tu eza bolingo te? A continuer na mobali to atika. Bon mobali abimisa ki langage abi mutu na mutasa l'économie na ye. Sa l'économie benga mwana na yo, nga na osa l'économie na koluka mwasi na nga msusu na kobala. Mais tant mukanda mame bimi, mobali a soigné, abongisi comportement, abaloli maloba. Yango mama na biso ya kosenga conseil na minitio bazaka anda kumoko. Mais zaki déjà ya libeba. Ya libeba mobali akangi déjà bilambani na carton. Tozo vivre nga na moma na osepea na sai nini na kei. Ayebisi mwasi na eko meka kutu ko benga bandeko na nga te ko meka te. Mutu na mutasa la vie na ye nga na lobomba mbongo na nga tanyo sope na omona loko lingi pe na ndaku note na kobima na ke na okendo bala mwasi na nga. Mais lelo mukanda mame bimi mobali akomi ko luka aswanye abongisa. Yango mama na biso eko tuna conseil. Est-ce que bolingo oyo eza na avenir? To eza na avenir te. Asala nini? Aboya mobali to atika kaka. Yo ki koyebisa mama sala nini par rapport à explication na pesi yo. Pesa mama na biso conseil comment na clavier, tikela biso conseil na commentaire. Comment conseil non na commentaire, tika commentaire na clavier mama asala nini. A continuer na mobali to atika. Bon mutu pa chanzaka hein. Mutu pa chanzaka par conseil to koloba mutu pa chanzaka. On ne sait jamais. Mais est-ce que na nyonso eleki mutu pa okiko changer? Tozo senga kaka ke ba séparer ndenge idée ya mobali eyaki. Mais na minute oyo papa sa nini a soigner, a bongisi comportement, makambo sa net ko kende bien. Mais déjà atiki ba trace ya mabe na sima. Est-ce que na nyonso wana elo nyo ko yebisa mama na biso sala? Pesa mama conseil hier toza na besoin ba sage. Tika conseil ya ba sage, mama na biso okiko tanga a comprendre nini ya okiko sala. Merci beaucoup au Twenget le bapona maman na biso wana benga des shows de na TV na basija bien oui comme elio et comme la ba misuste ya to lo bela basije tout o nyonso za sujet ya bien oui ko za malamu na mato ya bato
benga biso ba vrai témoignage, benga biso tout ozolobela. Numéro nanga wana appel, WhatsApp, même numéro. Gravez au Kozwanga. Le plus important, partagez votre émission et à tout partager à ma solo. Partagez à ma solo à nos Kwabana, c'est très important. Ma solo na biso ezo sunga bate bele, yondo zoe bate, mais bate bele ba obenga. Des shows, batinde la kinge émission na sepeli, nga pe na pisio li solo beta. Des shows, batinde nge émission na yo, nzamba pambola yo, na ba émission zo sala. Donc voilà. Merci beaucoup na batunyon so ba partager à ma solo à des shows Denar TV. Ya natala ba kombo na bino boze bele. Bao ba partage ba kombo na bango ebima na kati ya site yo mona onte mengande na mona ba kombo na bino etandana ebele. Donc merci na yo ndengo partageaka. Voilà auto ngai tolo bango wana. Aimez commenter votre émission. Ezalaki ya bino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Pe sa réponse. Ciao.